filme oyo ezali sikoyo na kombo ya assumer tout ça la promotion nango totika ba distraction ezanga tina o to comprendre déjà bango na mama na bango na autorité morale na bango bazali bandi ya bato moko o bazo sepela na makambo wana comme des mois les gars na TVT ben faire ben ngaka ngaka une émission na omi oloba muté la kisa talent na yo la kisa o ozanango nde ben faire ko benga so ki ben faire benga ote rôle pe o leti ya yo nano peut-être à l'autre ya monter l'homme sous peut-être azana ala monter na mutu ba comédien s'il vous plaît donc leti nga na boyi na nga botika biso ba jalelo botika biso ba mikala nde tokumisa Belleville to mibenga ba famille bota bino te bino ko mériter ya ngoti moi étant que papa Kulutu a famille bota on doit passer un message au thé mais c'est que moi j'ai constaté et puis on est là désormais bah on ne se trouve pas bien ami bah comédienne comédienne comme il m'a sous famille bodate tikala comédien eri ya moto boyo lo ba ke Belleville kanga kio aboya ki okene ko jouer pas si là tikala comédien ça la comédien au tournez pas Belleville au tournez pas si là au tournez pas Dinana, au tournez pas ici, au tournez pas Muchopi, au tournez pas Mimika Bongo, au tournez pas Omari, au Zala comédien. On a pas vrai sens pour protéger, serre na biso si là, ezali, qu'on finga Belleville, qu'on humilier Belleville, qu'on traiter Belleville de tous les mots. Peut-être bango, peut-être ezabongo. Sens oyo si là il faut atalama parce que tangu bino bolobaka ke moi je suis famille bota bakanga bino singa na kingo te ba oblige ka bino te bozana ba intérêt na bino o bino bolobela bana alors to boy mutu akova na kiti lokwa ibutu awasala ba makambo na bango basala ba benga na ba téléphone yo benga sala boye surtout makambo awasala ba basala makambo na makasi za ba comédien comédien mo kami benga abaku comédien mo kami benga famille bota ba benga na ba pesa na ba 1 soit disant o yazo bundela sida o yazo bundela Belleville na yebi bino moi je suis papa Kulutu na timba koleka bino makambo pe internet tout le monde na clash na bana o division azo boka bango mabanga azo sepela na bango c'est ça. Alors tant que tu as Belleville ba ko ce que Belleville annonce makambo aussi la osala azoboka ba mida azoboka ba essai azoboka ba bato ba fingela ke bato so ki Belleville andeko ça so bo monika Belleville kangi photo le suna papa Kulutu omoni yem tatinda ka bango ba finga bato so ki bo monika Belleville zaka ya moni asala kana bango yem tatinda ka Belleville azakana biso po aza serre na biso azakana biso te po afinga po tofingela ke bato si la soka azakana bino te d'abord aza na confiance na bino te po boza ekiri ya mbanga ekiri ya bato oyo boza ba vrai te bino na ye atali moment oyo Davina telemi soki bino ba comédien pe o ba finga ba hypocrite soki bo telemaki boza sima ya Davina parce que bato bazoluka nani aza na sima Davina et bandeko nanga ba comédien musu ba hypocrite musu bo ke sala d'émission Belleville mutu ana sima ya Davina oui ce qui Belleville aza sima que Davina c'est normal pour Belleville ba finga ye pour ce qui Davina tobito chaye bo première cabine na bato ba finga bango na sima parce que nani Davina de ko swana o bozo swana sikoyo na ye mais obo finga to kontele bino mabunga na bino parce que bango kuna bon sens na bango même na sile mo la tibiso ngona misubui ye azana université azali na kiri ya mbanga ya maloba donc cela veut dire
si bato bayaka kofinga bato awa Sila elle est contente. Puis bah maman toi il faut bazala papa elombe pe faut bazala na sima ya Davina. Pas tia Davina liboso, pas soutenir Davina. Et na modèle wana so to komi to sali yango bongo ata na ngambu na biso famille bota. Soki tozo finga Sila. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous êtes partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, descensé de la presse, Papa Kouloutou, ya famille Bota. Merci beaucoup, Nabino, tout vous êtes na Active Final Télévision. Merci beaucoup, na tous les abonnés, où vous continuez toujours, kende, ko tchaba abonnement Nabino Kuna, et puis ko partager ma vidéo, ko aimer. Et surtout qu'on commente. Merci beaucoup Nabino. Merci beaucoup na initiateur ya chaîne Oyo Mosali Nzambe M Oyo Papa Nabiso M Oyo Lelo apesi biso opportunité à kozalaka na toujours na Active Final Télévision. Bande koto ko benga bino boyaka boya pena kota la chaîne Oyo parce que chaîne Oyo pesa bino actualité ya nyonso surtout que ngambo na biso mingi ezali kolobela cinéma to théâtre ya Congo ndenge ezo marché ainsi que to lobelaka to salaka pe promotion ya actrice comédienne oyo azali artiste ya cinéma oyo abengami na kombo ya Belvi Kandi famille Bota. Pourquoi pas boya kotala chaîne oyo et puis na ba melomani ya cinéma congolaise oyo balingaka vraiment maboke na biso théâtre de chez nous. En tout cas, pour continuer toujours couper sa confiance dans la chaîne Oyo parce que Active Final Télévision, ils allaient chaîne Oyo, ils allaient couper sa bino, puis vraiment, basangonio surtout, ils allaient koleka tout autour, il y a ba comédien na biso. Merci beaucoup na bandeko nyoso bobenga kangai, merci beaucoup na bino, obo fortifier kangai, obo pesa kanga courage. Et puis bandeko oui ça va chaque fois papa Kouloutou salaka musala na yo parce que musala na yo biso tozomona ngo malamu ozali kosala. Moi je suis là pour faire la promotion de Belvi Kandi Poutine de l'écriture et surtout kosala ko bakisa lisusu Pierre nangai na histoire ya Belvi Kandi parce que histoire ya Belvi Kandi makamwa kosala toko mona toko sala ngo ensemble na ye il faut to chaye maboko il faut to la kisana mokili ete azali elenge mwasi oyo aya na République démocratique du Congo pona ko sala musala na ye pona ko teya bandeko à travers ba film na ye pona ko pesa ba conseil pona ko faire divertir batu et en tout cas aza ko sala musala na ye et kitoko makasi et là j'en profite na ko pesa ba mbote belé et sikazali bandeko belé na moni ba ko sala émission ma belle vie, ils ont préparé film, moko boye mbange na film. Famille Bota, bande kona biso ba congolais, na ba congolaise. Belvi Kandi a ko décevoir abinoté. Oui, ils ont préparé souka na film. En tout cas, tu es ça à chaque fois. Belvi à chaque fois ils travailler soki a sali ya malamu, alukaka sali ya malamu koleka ya malamu asalaki. Alors c'est pour cela lelo Belvi Kandi azawana pona ko sa ba film. Même ba humiliation nyo so bazo humilier ba injure nyo surtout ba qualification nyo so bazo qualifier biso toye azotala wana te aotala toujours musala na ye o azali ko sala parce que musala oyo ne yango ne ekotikala bato ko banda ko lobela yoki tozalaka na actrice comédienne moko oyo abengamaka na kombo ya Belvi Kandi asalaka musala na ye vraiment et na lo kumu nyonso. Voilà. Merci beaucoup na famille Bota ya Londres, base ya Londres, la maman chérie à Moisi, bambote na yo ebele, maman José Lusadusu, bambote na yo ebele, maman Claudine Bokatola,
Mama Aminata Tulomba, bambote na webele, Mama Fifi Makuta depuis États-Unis, famille Bota, Wanito, ngana benga kaye Esther, depuis quelque part, famille Bota ya sir, yena émission, na film, soke koti, mbala moko, alakisaka kiazali famille Bota, Wanito, Esther, depuis quelque part, na pesu ba mbote et puis ba gros bisous et sika ozali ba mbote belena mama Ani Malonga, mama Mapasa, mama Ani Malonga, mama Mapasa na Montréal, kaka na Montréal wana na pesi ser nanga Ani Makwakala, ba mbote ebele ser na biso oyo ya kati oyo ba ko kokayete parce que akoloba kaka vérité. Voilà. Papa Kulutu, à chaque fois, Sarabino, au-delà de tout, au-delà de ma finga, au-delà des humiliations, au-delà des qualifications, nous, on est là pour faire la promotion des œuvres de Belle-Vie Kandi. Il faut tout ça, la promotion des... Il y a des œuvres, oh, Belle-Vie, tout ça, tant que vous avez œuvres, parce que Belle-Vie, ça a film, pas mbaboué, à Internet, c'était... asalaka ba œuvre oyo ekotikalaka batu bakobanda ko se souvenir na Belle-Vie na ba film oyo dès son vivant parce que ba comment to nakanisi mutu peut-être à voyager nakanisi mutu peut-être à kufi non Belle-Vie Kandi même de son vivant batu ba soit kanisi ka aketa la film nemo soit kanisi ka aketa film nemo. Alors film na bino oyo lelo Belle-Vie Kandi Poutine de l'écriture autaki ko banda lobby mokolo ya lobby deuxième épisode ekotaki assumer. Tu dois assumer ce que tu fais. Tu dois assumer ce que tu fais dans la vie. Na musala, na famille, partout. Tu dois assumer ce que tu fais. Il faut assumer ça. Donc, c'est ça. Film Nabiso Oyo. Belle-Vie Kandi Poutine de l'écriture. Abani Oyo Azosala. Oyo Otali. Plutôt publicité nango, présentation des acteurs, et puis premier épisode, et puis deuxième épisode, Oyo, et Kotaki Lobby. Donc, cela veut dire, bande konanga ya famille Bota, naeb sarabino à chaque fois, biso na famille Bota, tu as un problème, tu as un problème à ta moutouté, na famille Bota. Toza atana problème ya mutu te Belle-Vie Kandi maboko pembe aina baninga te jalousie mal placée te asaka musala na ye comme il faut. Donc na musala na ye yazo sala musala parce que biso pena to kotisa université ya Kara biso famille Bota to kotisa mama na biso mama ya famille Bota to kotisa université ya Kara parce que ceux qui a koti université ya Kara te a kosalaka matalana lokwa bandeko na biso msu ba kosalaka aw. Alors film na bino assumer consommer film to consommer film wana. Et Nathalie, premier épisode, Belle-Vie Kandi, chaque fois, Nzambe a inspiré kaka na scénario. Chaque fois, Nzambe a inspiré kaka na distribution des rôles. Kokabo la parole. Belle-Vie Kandi, Nzambe a inspiré kaka. Ba idée. Oazo tchela biso nzamba zo ko inspira kaye kaka nzamba zo ko inspira kaye kaka. Alors ya momoli lelo biso to benga ke Poutine de l'écriture mama koma mama morote mama araikoshi mama tika
écriture na défaut mama chikicha chikicha cha moto azate liboso pe sima ya belle vie na kokoma sur le plan artistique mto azate il y a une différence entre mafuta na mai betuni baou différence yena. Alors famille Bota to consommer na lobaki opération 100K famille Bota opération 100K film na biso assumé ndenge film utai koleka couple croisé to moni ndenge to beti ba nombre de vies malgré na benga ki lisusu bato boya lisusu kotala et ndenge moko film na biso assumé yo otalanga tu dois assumer ce que tu fais les gens yo kuna tu dois assumer ce que tu fais à ta famille yo kuna tu dois assumer ce que tu fais ta femme yo tu dois assumer ce que tu fais ton mari tu dois assumer. Donc ezali filme oyo ekoya ko divier lisusu bato makasi yango moninga na bisaka bandeko tia papa na vandisa na kiti na fauteuil vandisa bana vandisa libota fongola télévision ya plasma tia filme ya Bellevue Kandi kota na Bellevue TV tia filme parce que botala ensemble bozwa mateya ya dabita ya théâtre famille Bota tozalaka wana toujours pona kotala ba film Bellevue Kandi azo salela biso la patrona et tozala wana pona ko soutenir ye na loba na bino à chaque fois moya ko soutenir ezali kaka kotala ba film wana ko partager yango et surtout ko kata yango ko tia na ba TikTok. Donc c'est un peu ça. Donc famille Bota et puis moi je vous appelle tout ça papa Kulutu na bino azada na TikTok 100% famille Bota news. Donc yango wana ou soit to modifier to comme na comment papa Kulutu ya famille Bota na TikTok. Donc tous alana pona ko soutenir sœur na biso Bellevue pona ko tchaye maboko parce que ba film oazo ça na biso il faut total ba film to tika distraction wana ozomona ezo memanango elo côté Bellevue Kandi po atala mana ba film moi je ne pense pas que il faut pas finir les bateaux et to tchaka mokili témoin to tchaka batunyo surtout témoin ndenge batu bayaka ko provoquer. Parce que même yo vandi liboso le pa on a bino muto ayeka ka mbala moko soit abandi ko finga yo soit abandi ko bundisa yo na liboso ya lupa on a bino e ko simba te. Alors bango ndenge bazawana normalement bande ko nyo surtout bazawana famille Bota asko message na biso famille Bota ba communicateur ba attaché de presse ba jalelo ba mikala message na biso yango. S'il vous plaît, bango plus bazana intérêt na ba chaîne o ba signer ba contrat. Pour ebele ba tiaka ba mbanga na internet wana. Omona aosanika na chaîne na mutu. Le nom lobi mutu pa ko la muka a foudre dehors. Azata na chaîne o ya te di abonné te. To lobi te que mutu no surtout face à la chaîne. Parce que ça la chaîne est ça quand tu coupes bien ça et puis il faut ça organiser mais bango plus nenge bazana wana za cop na bango ko finge za cop mais biso ko finge ya cop na biso te biso famille Bota oyo ya media to ya pona ko
kotia coup de pouce pa ya ndeko na biso Belvi Kandi ko faire voir ko talisa batu oyo Belvi Kandi azo sala na cinéma na biso to yate pona ko fingele batu s'il vous plaît. Mais biso famille bota oya media pe to ki ko autoriser te ba toucher Belvi au moment où énergie au bango ba fingela to zalaka nango makasi o soit disant ba keso to kutena nzela to kubunda to zalaka nango. On doit protéger mutu nyonso doit protéger ka ibota na ye bango soit disant ceux qui bazoninga ba protéger pona bango vrai sens ya ko protéger ser na biso sila ezali ko finga Belvi ko humilier Belvi ko traiter Belvi de tous les mots. Peut-être bango peut-être ezabongo sens oyo sila il faut atalama. Il faut ba finga Belvi, il faut ba finga Milo, il faut ba finga Mama Top, il faut ba finga Léa Ndaya, il faut ba finga ba ndeko na ba comédien. Ba ndeko na biso ba comédien nga nazolo ba boye. Tout ça la ba part des choses. Ba ndeko na biso ba comédien nazolo ba. Totika hypocrisie. Na théâtre soki mutu aza na faute, il faut koyebisa mutu wana oza na mabe. Makamba Davina tolingi sukolobela ngo te parce que bango kuna bazomona ngo kop. Davina lelo soko atelemi atali ba finga ya Milo, ba finga Mama Top, ba finga batu nyonso tu na mboko ba finga Pape Lombe. Et Davina akoki kolekisa ngo te atali et moment o Davina telemi soki bino ba comédien pe o ba finga ba hypocrite soki bo telemaki boza sima ya Davina parce que batu bazoluka nani aza na sima Davina et ba ndeko nanga ba comédien musu ba hypocrite musu bo ke sala ba émission Belvi mutu ana sima ya Davina. Oui soki Belvi aza sima Davina c'est normal pour Belvi pe ba finga ye. Pour ceux qui Davina tobito chaye boye première cabine na bato ba finga bango na sima parce que nani Davina de ko swana o bozo swana sikoyo na ye mais o bo finga to kontele bino mabunga na bino c'est que na Belvi a na sima o bo finga bo mandisa ka miniati bo finga ka etina elamba lati na makolo na ye c'est que Belvi pe fa za lawana et puis ba Mama Top faut ba za lawana papa elombe pe fa za na sima ya Davina. Batia Davina liboso, ba soutenir Davina. Et na modèle wana so ito komi to sali yango bongo atala ngamu na biso famille bota. Soki tozo finga sila. E bande ko botelemi bolobi te botika ko finga sila boy na boy. Batang nazo ba bande ko bazo finga sila bande ko oyo bazali ba bandi sango bazo finga na ba ser na biso ba jouera pas sila kuna. Na finga bango. Ba tonton na biso bazala pas sila kuna nana finga ka bango mais toujours na ngambu ya Belvi nde ba finga ka ba terre wana ba actrice wana pour ba lembisa bango ba décourager bango ba comédie bo tika hypocrisie oyo ko va na kiti o Davino za mwana moke yeba tangu oyo même temps batu ya sila bazo finga Belvi nani oya ko telema tangu oyo batu ya sila bana o baza bana mike pa ya président Lombe ba finga président Lombe nani ya ko telema nani ya ko pesa kosa nani atema talo bateke sila pekisa batu no batika finga président Lombe nani atelema. Vous êtes des hypocrites, bande des hypocrites. Alors biso tozana te po to assistaka ko finganaka ko lubanaka parce que bango kuna bon sens na bango même na sile mo la tibiso ngona misubui ye azana université azali ekiri ya mbanga ya maloba donc cela veut dire si batu ba ko finga batu awa si là elle est contente azo tourner on va film azo sala on va film azo la sabiso vie réelle na cinéma kuna elle accepte de ça.
nsima oyo bato bazosala nazobwaka bango mabanga azosepela na bango, c'est ça. Alors tant bato ya Belleville bayaka soki Belleville anosa makambo osila osala azobwaka ba mida azobwaka ba essai azobwaka ba bato bafingelaka bato. Soki Belleville ande kosala so bomoni ka Belleville kangi photo le suna papa kulutu omoni ye mtatindaka bango bafinga bato. Soki bomoni ka Belleville zaka omoni azalaka na bango ye mtatindaka. Belleville azalaka na biso po aza ser na biso azalaka na biso te po afinga po tofingela ke bato. Si la soka azalaka na bino te d'abord aza na confiance na bino te po boza ekiri ya mbanga ekiri ya bato oyo boza ba vrai te bino na ye po ayebi ke un jour ekobebela bino na ye. C'est ça. Belleville soka alipusi mutu pemene alingaki na motema nyonso alakisaki bolingo nyonso. Bakomédie botika hypocrisie. Bakomédie botika hypocrisie ya kolobake mwana muke to samkolo non. Et famille Bota nazo ba bien bandeko o toza na télévision cesser. Film bandi to keneko tinda batu ko pesa mbela bandeko batala ba film o ezali sikoyo na kombo ya assumer tout ça la promotion nango to tika ba distraction ezanga tina o to comprendre déjà bango na mama na bango na autorité morale na bango bazali bandi ya batu moko o bazo sepela na makambo wana ya suka na yeko suki saboui. Moi étant que papa kuluta famille Bota mutu apesinga message ote mais c'est que moi j'ai constaté et puis on est loba désormais ba on surtout ba bengami ba comédienne comme benga li sous famille Bota te tikala comédien eri yango to boyo lo ba ke Belleville kangaki yo aboya ki okene ko jouer pas si là tikala comédien zala comédien au tournez pas Belleville au tournez pas si là au tournez pas Dinana au tournez pas Isil au tournez pas Muchopi au tournez pas Mimika Bongo au tournez pas Omari au zala comédien parce que tant ou bino bolobaka que moi je suis famille Bota bakanga bino singana kingo te ba oblige ka bino te bozana ba intérêt na bino obino bolobela rango. Alors to boy mutu ya bova na kiti lokwa ibutu awasala ba makamna bango basala ba benga na ba téléphone yo benga sala boye surtout makamba awasala batu awasala makamona makasi za ba comédien mo ka mi benga abakouk comédien mo ka mi benga famille Bota ba benga na ba pesa na ba 1 soit disant oyo azobundela sida oyo azobundela Belleville na yebi bino. Moi je suis papa kulutu na timba koleka bino makambo pe internet monde na clash na bana wali boso na bino bino mwana bino ka batu mo bo koti na bino ka na jekaka bo koti autoroute sans kotuna donc to boyi ba comportement o lelo so samana ibutu ay ko ba ke soki nanya ye na koya comédien chami na place na ya comédien zala comédien tourner ba film na zala libre. Belleville bengisio c'est bon Belleville bengisio te comédien ko le na TVT Belleville bengisaka ngate et ça na bino sonité te bo fana na ba kiti bo lo ba ke Belleville bengisaka ngate et ça la bino ni batinda rabino so vous appelez comédie vous avez un talent na yo est-ce qu'on va na kiti ba noloba makambo wana vous avez sans esprit ba biso to vana ba benga biso te na ba comédien tout ya Congo oyo comme na biso etanga mate tozo kufa toza ko kufa tozo liate tozo vivre te et ba comédien désormais comédien mo ale na TVT Belleville benga ngate en émission na omi oloba mu te la kisa talent na yo la kisa o ozanango nde Belleville ko benga yo soki Belleville benga o te rôle pe o leti ya yo nano peut-être à l'autre yango te lem sou peut-être azana ala ngote na mutu ba comédien s'il vous plaît to leti nga na boyi na nga botika biso ba jalelo botika biso ba mikala
ndeto kumisa Belleville to mibenga ba famille bota bino te bino bo mériter yango te bino bo mériter. Mais nous avons des comédiens, des comédiennes ba mibenga ba famille bota ba sima na bango yango peut-être pe au monde pe boye Belleville bengse na film te a ono bate. Donc on a ngana lo bakaya yango wana désormais comédien comme mibenga lisusu famille bota te. Comédien sera libre pour Belleville pas kangade mututé. Peut-être les abolingo o bino bolinga ser na bino ba filipanda bino kuna ba finga bino kuna peut-être les lobo mo bibenga na bino famille bota. Oui, to boité mais ça na place na yo qui comédien, qui comédienne. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nabino tout le monde biso na Active Final Télévision famille bota consommons film na biso assumer pour consommer yango. Troisième épisode de Zokota Lelo, tokene na kotala, tokene na ko partager. Merci beaucoup na famille bota nyonso boza de partout dans le monde entier. Bye bye.